Nazali sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine Océan du Congo Info. Na yango bande ko balandi ya magazine Océan du Congo Info na pesi bino mbote esika nyoso ezwa mibino. Petika ete kime ya nzambe tata eingela o mabota mabino. Tukufungula basango na mobembo ya mwana mboka ministre la biso ya défense mwana mboka Bemba Gombo o azali boko pa la Goma na kokende kotala likambo oyo Lizali koleka kuna na este ya République démocratique du Congo tokolobela makambo oyo ya division elingi bongo kokota na kati na biso na bakatanga tokolinga yango atako mokete tokolobela likambo ya ba police na ba FARDC oyo bako bundela nzela kowela bobele misolo pe tokolobela makambo matali nzela ya République démocratique du Congo précisément la ville province ya Kinshasa maso oyo matikali tokolanda yango na bolai Wabasa. Kaka lenge ete utei kolobala bino ete esengeli penza tozala liso likolo ya liso bakongo mani pe nzambe ya lola abatela biso bipai biso ezwami biso totala nano likambo oyo litali banzela na kati ya République démocratique du Congo précisément na ville province ya Kinshasa. Bandeko bolanda bino moko kabuya l'homme puissant vidéo. Na banzi bolandi penza la bokebi lolenge kani nzela wana ezali bongo ya kobuka na likambo liteli sani brite kili bopeto makambo matali banzela esengeli ete mwana mboka Ngobila gouverneur ya ville la province ya Kinshasa pena mokite na ye Jekoko mulumba boto la penza likambo yango malamu po ete Kinshasa penza ezali bongo na pasi ya likambo liteli banzela pe likambo liteli bopeto po ete penza pasi mozali bambuteyage banzela kokatana yango pe ezali moko ya ye loko ezali ko bakisa bongo kuluna po ete soki nzela ezali pepe bochei ba minda bisika biso bakuluna bakokima pola kosala ka bato mabe kasi bisika banzela ya lite moto kodinjala kati na se akokuta na bato mabe nde to sengi na bino penza bakambi ya ville province ya Kinshasa botala likambo wana na banzi toleki binomoko bolandi wana equipe ya magazine Océan du Congo Info et motombeli bongo tata bokonzi mo ekolo mwana mboka Félix Antoine Chilombo mbotama elamu na yo papa tika nzambe ayeba penza na kopesa yo mayele na boyebi ya bokambi République démocratique du Congo kotambola bongo kati la batote biloko te makambo te kasi tambola bongo la mayele ya nzambe tata poete pole na ye ezali kona ope ekolo Congo ezwa bongo bon somina yango na mayimaso makoleka la kati ya République démocratique du Congo ndito tombeli yo mbotama elamu na yo osepela bisika ozali kasi kobosa na ekolo boyote ezali na pasi mbotama elamu encore une fois président de la République mwana mboka Antoine Chilombo Félix wana toleki bongo na komopesa mbotama elamu totikala kaka la mbotama elamu wana pe ezali sanza moye wabino molobeli ya ekolo Congo Océan de la presse congolaise yepe abotamaki na sanza moye kasi esengo mozali pambate ba musicien ya F Victime orchestre ya mwana mboka Fali Ipupa Aigle bango pe balobaki ya biso mopanze sango to sepelaka na kasi tozwa ba vidéo ya Douceur de King ya mwana mboka Juno Loswa mon ami de tous les temps azana kite ko pesa ngai joyeux anniversaire pe
Ah, il y a solo Emmanuel Macron, il est pas le Tintin et Sengeli Mwana Mboka Molobeli Wabiso au sein de la presse congolaise azwamo ya vidéo pe na engambe oyo bino moko boyo kaka soki bomoni moyen na lobezalité to landa na bokebi ba vidéo ya joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire à toi, DS Lompinga, mon manager privé en plus international de la part de Tino Loswa. Botama et la Moumela. Elenga Kofi Frère Bakisambula. DS Lompinga, manager privé en plus international. Le cœur. Joyeux anniversaire, longue vie à toi. Tokos de la part de Tino Loswa, toujours. Joyeux anniversaire à toi, DS Lompinga. Une année de plus, ça s'est fait de la part d'Emmanuel Macron. Donne-toi ça la fête à Yamboma. Joyeux anniversaire à toi. Encore DS Lompinga. Tabas. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire à toi. Mbalobi moi si Nzambe. Moi si Malamu, moi si Boboto, DS Lompinga. Mbalobi aujourd'hui c'est un jour soufflant encore bougie na vie na yo. Une année de plus dans la vie, ça se fait quoi. Enjoy your day, à tout cas. Melalia Tonda, donc c'est un jour de naissance de la part de Jonathan Wendy, le général Marc Ravin. Je te souhaite plein de bonheur, plein de succès quoi. Merci naba musicien ya Alpha Victime ya l'Ogle Fali Poupa wala bomoli bongo Jonathan Mobali Kitoko Emmanuel Macron pe Jinolo soit douceur de King tika nzambe vraiment apambola bino toko bengama kaka ndenge ezalaka toliki bongo na ba joyeux anniversaire wana ministre la biso ya défense mwana mboka Bemba Gombo yewana akelaki bongo na Goma na Est ya République démocratique du Congo pour la komo kutala ba mapinga pona kolinga koyeba nini ezali koleka bongo na Est ya République démocratique du Congo pambate ezali moko ya préoccupation na ye alobi esengeli mboka wa biso ezonga mobimba pe ezwa kimia likambo oyo ya koboma likambo oyo ya kokata likambo oyo ya balkanisation pona ministre la biso ya défense alobi esengeli esila pe ezwa kimia yango wana mwana mboka Bemba Gombo azali bongo komo tambola koluka ba solution kasi wana na Est la République démocratique du Congo amoya mbamaki malamu pe amokutani na ba généraux ba biso pe ba mapinga pona kosola la bango pe la banza kosuka wana te akokota pe koluka ba ADECO ba FDLR akoluka ba M23 akoluka ba mapinga banso o ezali kuna o ezali kosala face na ba agression na kati mboka la biso pe akoluka ba mapinga nyonso o ekoti na Est la République démocratique du Congo pour la kolobala bango ete ngonge ko kibiso toko kena maponami bango bazonga pambate ekolo biso ezwa kimia matondo mingi na ministre de la défense mwana mboka Bemba Gombo tikanzambe azala na opo ete tozali pe na posa ya kimia pambate la sanza moye tozali ko kena sanza oyo ya komokundola indépendance na biso lolenge bayi bato bayemba indépendance chacha tozuye olipanda chacha tubakidi na table ronde chacha baganye o okipwanza chacha tubakidi wana tango tokoyemba bongo tokomona bongo Nzeza Landu pe asoname oyo azali bongo président fondateur ya parti Abako oyo mema biso na indépendance parti oyo ayaki komopesa ndeko na ye Kasavubu po ete ye atalantela mosusu amour wana patriotique bolingo ya solo nde toali kosenga na bakongomani banso po ete bato bayike bayebaka te ete parti fondateur wana oyo emema biso na indépendance parti wana mokambi na yango ezalaki bongo mwana mboka Nzeza Landu yenda azali président fondateur ndenge la koloba le parti fondateur tali président fondateur ya Bako nde na nzela na ye abengaki ndeko na ye Kasavubu pona komotikela ye bendele ya komokamba parti Abako eloko oyo ekoki kosala matena mikolo oyo na ba président ba parti politique nde to ali kosenga bomoko bolingo po ete tozali komokundola indépendance le 30 juin boyebi ete bato bakufa bato babunda bitumba na 1954 55 56 57 58 59 tito ko ba 1960 ezalaki bobele bain de sang po ete bandeko babunda ba martyr de l'indépendance bazalaki bazali bakingo tolo bazali ba papa baike ba blaise bazali bongo ba papa la biso polo ba okito bazali bongo 55 ou 57 patriarches
oyo bakufa pona mabele oyo bami kabalo kola mbeka na ko telema na ko bunde tumba ezalaka bobele lumumba ye moko te kasi bazali plus de 57 patriarches oyo sengeli to motombola bango na ngonga oyo mboka na biso ekozwa kimia na ngonga oyo etumba ekosila yango tozali koloba ete biso loso topesa maboko na ministre na biso ya défense mwana mboka Bemba Gombo po ete atambola akota penza likambo yango na République démocratique du Congo ezwa kimia potango to moko kundola lisusu indépendance ya mboka la biso to vivre penza indépendance c'est pas battre tous ali pays indépendant mais na kobika la biso soli botali malamu to ali bobe na kati occupation pambate ekolo ya biso Congo ezali malamu te to komo kundola lolenge ni balumumba to komo kundola lolenge ni bakasavu banze zalando bandi ko la biso bayike oyo batika biso soki ekolo Congo ezali bobele kolela tango iso makila kotanga 30 juin ekozana lifiki na ngote 30 juin ekozana sengola ngote 30 juin ekotika la bobele mokolo oyo to kolelaka kolela la kolela poete tikino lelo kimia na kata République démocratique du Congo ezalité likambo litali enlèvement bandeko na ngai ezali kopesa pasi pe mawa na kata République démocratique du Congo pasi pe mawa na banzi kabu ya l'homme puissant lelo kozana nga munoko moko pona ko illustrer maboko oyo mozali komona wana ndeko wana azali malade mais na yebiso ka telema komona maboko oyo bino bwali komona wana ezali maboko ya maladi te ezali ndeko wana bakongomani bazalaka bongo na Angola bayei awa pona kosala misala na bango mbongo na bango ekitaki la banque bakendaki kozwa mwa misola bango ndenge babimisaka yango $350,000 bandeko na ngai ya pasi oyo bauti kosala na mboka bapaya bayei nango po ete basala misala na bango bakoti na kati ya motuka oyo ya keche pasi pe mawa bandeko bakutelaki na kokoso banleve bango bamemi bango kote ya campus yango tozali kointerpele bakambi ya la police esillonne na malamu la police etika ko torturer bana na kokangaka bana oyo ya bazali bana baloxe pe ba tatouage bango bali bakuluna te bakuluna bazali ba oyo ba ko sala makambo mabe ba mobondo bazali enlèvement ezali mwana mobali wana azali victime côté ya campus kuna likolo basala oyo bango site mikuwa mabato mandoki pe bako simbisa moto libanga ya moto pe bako simbisa enzungu ya moto ya maya moto bakangie basinga ngonzi ndenge bomoni maboko wana ndeko wana baye kotika epo basoke bela mbongo moto moko akoti na lopango moko bato amawa bazuye nde bazali komosalisa ye yango tokoluka ye abengaki tokoluka ye bande ko likambo litali c'est insécurité dans la République démocratique du Congo. Likambo ya sécurité tozali kolela. Insécurité ezali makasi. Insécurité ezali makasi toko betambela. Insécurité ezali makasi. Bayi mobondo ba telemi. Bato ba ko nganga ba ko loba ete. Ba ko bundela mabele. To solo la to tshana mongola. Est-ce que bako bundela mabele ya solo? Yo ko bundela mabele oko bomalisu ndeko na okongomani. Yo oko bundela mabele oko bomalisu ndeko na yo. Likambo liteli sécurité la yekolo wabiso. Total yango na liso ya malamu. Kimia moalité la kata République démocratique. Insécurité totale. Yango tozali kolela na bato batala ka zone wana bakotela makasi. Tozali ko dénoncer le lenge boko kangabana na biso. Ya balox ya batatu bango nyonso bazali bakuluna te bango nyonso batie balox bali bakuluna te botala bakuluna na liso ya solo po bazali kasi ezali bato ya balox te ezali bato ya batatu te botika hypothèse wana ene ba papa mususa beta tatouage na ye ene na papa mususa sepelaka na look na ye ya lox bokobenga evoyu te boyebi bisika bakuluna bazali boyebi bisika bavoyu bazali bokanga ba vrai colonel et non bo intimider population na tango tozali kokena maponami ezali malamu te toleki na biso pona kopesa obele toli pe kobeta mbela na bayi bakambe kolo Congo ezali pasi pe mawa na division o ezali kosala biso topona ki video ya ndeko oyo po boyoka ba propos na ye ezali pena malamu te ezali ba propos o ya bokamwani yango ndi esengeli to telemela yango kabo ya l'homme puissant video akola azai abotama na Haïti akola na France aye okoma mukonzi awo bino bozaka na babiloko na bino wana botongana lo bamboka na bino wana obo bolobaka lobaka vous connaissez rien
Sans les Katanga, mais Bozate, voilà. C'est Katanga qui donne. La main qui donne doit être respectée. Au Congo, non. Le Congo est composé des provinces. Et les grands Katanga, Azali, province, c'est la Californie du Congo. Alors, vous voyez, c'est ça. Oh, Tokangamon aussi, Manabo Kangepo Genewa. Bo banana bilanga nanu. Botikolia bampuku, basoso, ya zamba, nyama zamba, nyoka, ferma nyoka, bozolia. Parce que vous ne travaillez pas. Le Congo doit arrêter d'être un pays des exodes. C'est-à-dire que au hasard na mboka boy, bangonyo so Kinshasa to Katanga, Kinshasa to bake mikolo komi bagoma. Arrêtez toutes ces histoires-là. Les Katangais, bazaba victimes. C'est eux qui subissent l'immigration involontaire. Et parmi cette immigration, il y a plus de malfrats, de voleurs, de gens qui viennent au Katanga, pas pour construire, pas pour laisser une marque, mais pour détruire les Katanga. Avec la haine tribale, avec Nine. Et ces mêmes gens, ce qui se passe au palais de la nation, ils ne condamnent jamais. Comment vous voulez-vous que nous prenions quelque chose au sérieux quand c'est dirigé toujours contre les autres? Jamais, on a tangité qu'on a la présidence. Boloba maramnae. Bolobi, tout ça la loi, moi, il y a école secondaire à sous pouvoir na Congo. Non, 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 là, vous ne parlerez pas de ça. Parce qu'on connaît le jeu, on connaît les joueurs, comme disait autrefois quelqu'un. Vos attaques, c'est toujours contre les autres. Mais vos propres, Nzala o Ezali, na Kasai, personne n'en parle. Et Kasai est pauvre, c'est la province ou les provinces les plus pauvres du pays. Mais c'est là où les lois contre les autres sont créées. Non, 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 c'est pas juste. C'est pas juste. Et puis une loi pour faire ça, il faut des recherches. Ce n'est pas du jour au lendemain, on se réveille, oh loi, bon, oui, même si c'était vrai. Mais quelles sont les évidences statistiques que vous avez que combien de Congolais sont d'origine de père et de mère? Combien de Congolais ne le sont pas? Pour qu'une loi va comprendre en termes démographiques qu'est-ce que ça va apporter comme nid. Moi, je suis pour les Katanga. Je soutiens les propos de Mwando Sima. Je pense que ce sont des propos réfléchis. Et chaque fois, les Katangais n'ont personne pour leur côté là-bas. Malgré qu'ils vous donnent tout. Oh non, ce qui ingate, mais Katanga est fonctionnant bon. Bon, ingango. Il y a plein de chutes et de rapides entre le Loi là-bas jusqu'à Kisangani. Électrique, ce n'est pas ça le problème. Les Katanga donnent beaucoup pour le pays. Topé ça bat tout respect. Bozate ba senzi o bayaka, ba ibiko nima, bola mo baningate. Moi, quand quelqu'un qui m'a aidé, à soutenir le roi Jean-Willy Malindo, aux hommes, le roi Jean-Roger, maître Jean-Roger Pagna, bateau va soutenir ngai, dollar, va soutenir ngai. Aux hommes, ce sont des gens, na la pongina la mkona au bosso na bangote. Aux hommes, il faut apprendre à aimer les gens qui vous font du bien. Le Katanga fait du bien à la RDC. Les Katangais sont humbles. Parce que ceux qui ba yuma mususu nde bangonde bazago bimisa ba 1 milliard ba 2 milliards loko la Katanga metomela maya te boye bien go bien. Boye bien go bien. À l'époque où Miba tournait, qui parlait? Qui parlait? Quel Katangais est allé puiser les diamants là-bas? Personne. Aux hommes là, où ce n'est pas, il n'y a pas eu d'exode des Katangais pour aller chercher les diamants, non.
Les diamants, on a laissé les propriétaires des diamants, tout le monde chaque année, Mutambaï, Banani, on applaudissait. Mais quel qu'en soit, oh, Katanga, Sala Ponabiso, coup de chapeau. Oh, bande on a besoin qui vous baso sala, coup de chapeau. Bande quoi province orientale, place minerai concentration, ça raconte pour nat. Vous voulez même pas faire l'agriculture, vous voulez même pas construire de routes, vous voulez rien faire, vous voulez seulement aller là où il y a l'argent et commencer à parler, et quoi encore, on amène des discours tribaux contre les autochtones pour la bilan on a bango moko. Ah non, alors moi je soutiens à 100% moins de Simba. Je soutiens parce qu'on défendre Bako continuité Bazaka ba victime et Bazaba victime Bato Bazo Salabamabe ils se font passer pour des victimes. Non, cette histoire-là doit être réglée. Moi, Olivier Bolia, je viens dire à mes frères et sœurs katangais, nous vous aimons. Nous connaissons votre situation depuis 1960. Nous savons que vos terres, ce sont les terres ancestrales qui vous ont été léguées par vos ancêtres. Nabanzi bolandi yango la bokebi message oya bokaboni tolingi yango te Katanga ezali bongo na kati ya République démocratique du Congo. Bakongo ezali bongo la kati ya Congo, République démocratique du Congo, Équateur Mambenga, Pepeli Bende Mbujimai, les deux Kasai, Tokei bongo na ba Est Goma Bukavu, Uvira, ezali bongo la kati ya République démocratique du Congo. Bikolo binso biyali na kitala yango, toboyi ba langage ya division pe ya séparation, toboyi ba makambo oyo la kati ya mboka la biso. Katanga azali bongo libre na kati ya République démocratique du Congo, akotambola la ba province isopo itali congolais, minéré ya Katanga ezali minéré ya bakatangete ezali minéré na mabele ya République démocratique du Congo. Caoutchouc oyo bande ko bimane Équateur bande ko servir ka équatorien te ezali ya Congo. Wolo oyo ezali bongo na Mbujimai oyo ezali bongo na Lede Kasai ezali bobele ko servir ba congolais to boy tribalisme. Mobutu a lutté pour la tribalisme a bomaki 44 multipartisme na kati ya République démocratique du Congo. Tribalisme ko sala te ba langage ya lolenge oyo to ko telemela yango tikino na suka to bandi ko kele moke na suka kasi to zali bongo la candidat président de la République oyo ezali bongo mwana mboka le messager Alain Jérôme Moyumba to yo kaye lolenge nene azali ko beta bela kabuya l'homme puissant reportage. La première question, église ou politique? Un pasteur a parlé, il a expliqué. Oui, c'est un homme, chacun est appelé, chacun apparaît avec sa vocation et son appel. Mais en ce qui concerne cela, je pense qu'on est tous politiques. Même lui, il est politique. Tout simplement, parfois, on imite ce que les autres parlent, qui parfois reçu dans la médiocrité, et on prend ça comme une information réelle et véridique. Tout citoyen qui a 18 ans, il est déjà politique, puisqu'il doit consulter le programme de celui qui veut choisir. S'il choisit quelqu'un, il va le fiscaliser, il va savoir, il doit s'intégrer dans la politique. Pour pouvoir éclaircir, il y a ce qu'on appelle religio-politico. Ça a existé depuis les temps anciens. Depuis le temps de Samuel, quand il devait réellement oindre de roi pour Israël. Tout au début, le peuple de Dieu n'avait pas de roi et le Tout-Puissant ne voudrait jamais que le peuple de Dieu ait un roi. Mais quand il arrive qu'il décide, à cause de la pression du peuple qui est un roi, un pouvoir politique s'installe. Puisqu'il doit pouvoir diriger un peuple pour les amener à la sécurité, au bonheur, à la paix. C'est-à-dire, ceux qui prétendent penser ça, peut-être qu'ils pensent de manière qu'ils ont appris. Mais je ne les juge pas. Moi, je ne suis pas politique, mais je vous dis, je suis politique pour être un citoyen congolais, prêt à pouvoir voter qui que ce soit, qui va diriger mon pays. Là, je suis politique. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais de toutes les façons, pour conclure ce moyen, il faudrait parler à tous ces pasteurs que nous avons besoin d'échanger ces pays avec la puissance du christianisme pour avoir des hommes d'État intègres dans le futur. Aujourd'hui, notre nation est dans des carences terribles sur le plan spirituel.
ça nous amène au devoir jour après jour. Et dans les plus prochains jours, tous nos enfants seront homosexuels puisqu'ils veulent toucher, ils veulent travailler. Ils se rentreront dans des loges puisqu'ils veulent travailler. Parce que toutes les institutions sont affectées par tout ce pouvoir du diable. Je pense que quand les hommes de Dieu pensent qu'ils doivent être députés, ils doivent être députés pour faire un exemple d'un représentant du peuple incorruptible, avec morale. Je pense. Et ça ne sera pas mal, ça sera mieux. Puisqu'il donnera exemple à plusieurs de ceux qui sont à côté de lui. Donc, la politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité, qui a comme objectif apporter la solution au peuple. Donc, gérer la cité avec la sagesse divine, je pense que c'est ce qui est idéal. Aujourd'hui, nous sommes où? Avec la sagesse du monde, avec le satanisme. Nous sommes où? Donc, je pense que peut-être qu'il a parlé d'une autre manière, mais nous devons bien interpréter les choses. Le temps messianique vient apporter la connaissance de la vérité. Il y a deux connaissances, mes chers frères et sœurs. Il y a la connaissance parfaite, il y a la connaissance générale. La connaissance parfaite provient de l'esprit de vérité. Aujourd'hui, nous sommes tant qui prêchent. Qui est dans la connaissance parfaite? Qui est dans la connaissance générale? Mais parler. Moi, j'ai toujours dit que les gens, quand ils écoutent, ils ne les écoutent pas comme fanatiques, qu'ils exercent leur rationalité pour comprendre sans influence, par leur rationalité, ce qu'on parle. La vérité va se manifester dans cette condition. Donc, j'ai répondu en ce qui concerne le message. Comment reçu le message? Oui, j'ai reçu le message par la voix du songe. Peut-être que l'incrédulité qui a emporté les nations va t'amener de mais comment je vais croire? Mais quoi, puisque je parle? Tu es en train de m'écouter, je t'amène le message. Mais quoi? Donc, il y a une certaine hérésie, il y a un certain problème aujourd'hui. Peut-être puisqu'il y a plusieurs qui parlent, et puisqu'il y a plusieurs qui prêchent, mais l'homme qui écoute doit avoir la capacité d'interpréter le langage de tout prédicateur pour pouvoir discerner celui-ci vient du Tout-Puissant ou il vient de lui-même. Moi, au moins, je te dis en vérité, je suis révélé à l'incarnation du Christ. Je suis censé te le dire. J'ai piétiné mon pays en 2021. J'ai prêché ceux qui m'ont écouté. J'ai écouté une dame à parler ce que l'Esprit a montré à mon être. Tu vois, qu'est-ce qu'elle a dit, moi aussi j'ai écouté? Elle a vu la gloire de Dieu descendre du ciel, jusque là où la jeune fille était. Plein des anges et de gloire et majesté. J'ai écouté comme je te parlais. Et cette gloire a fait sortir la voix à parler à la femme, à la fille. Tu vois Alain? Il est né comme vous, mais lui il est moi. Quand j'ai écouté aussi, ça m'a donné le courage d'apporter le message. Quand Dieu lui-même confesse, témoigne, donc ce n'est pas un messager qui vient de quelque part. C'est un messager que Dieu lui-même... Pourquoi il a révélé ça? Il a voulu que cette fille-là, Aïeba, qui est la personne qui récemment a comme à côté Aïe. J'ai tenté d'expliquer ça pour te dire que ces messages que j'ai portés, je les ai reçus par votre songe. Ils sont tellement nombreux, comme je disais, à mes 16 ans déjà. Mes 16 ans, quand j'avais 16 ans, je voyais personnellement qu'on est venu chez mes parents, pas de notables, pour libérer Mboka. À cette époque-là, moi, j'avais 16 ans. Donc, il y a eu une grande préparation qui a ouvert un ministère. Et dans la voie du ministère, le temps était arrivé, comme on appelle le temps messianique pour la RDC. Et je suis retourné dans mon pays pour l'accomplir. En ce qui concerne la congolanité, c'est un sujet, quant à moi, un sujet à réprimer, selon mon opinion, à réprimer, puisque ça ne justifie rien, c'est tout simplement des choses, je ne vais pas entrer en détail, mais c'est à réprimer. Nous sommes un peuple, il y a une constitution qui régit tout le monde, où nous devons tirer des conclusions.
mais le guerre politique avait parfois inspiré de loi. Et comme on est là dans la majorité, on peut réellement, on peut même foutre les autres. Mais moi, je te dis, je suis né dans la vie d'Elikassi. Je suis né dans la vie d'Elikassi d'un père congolais qui s'appelle Jérôme Mouyumba et d'une mère qui s'appelle Monge Astrid. Donc, à ce qui concerne les ethnies, se connaissent les ethnies Emba. C'est d'où je suis venu. J'ai grandi dans la ville d'Elikassi, où j'ai fait mes études primaires. Tolombe bongo na Mwanamboka Alain Jérôme Mouyumba, le messager Azali Bongo Moko est candidat à président de la République na élection 2023. Tout quitte à la terrain, côté la likambo ya ba policier na ba FARDC. Ah, Congo la biso. Kabuya lo puissant vidéo. Boko kufa awa. Nabanzila awande toche point final la magazine Océan du Congo info ya mokolo molelo soki bosepela ki lelenga Océan de la presse congolaise nazala ki bongo liboso la bilo pona kopesa basango oyezali koleka na République démocratique du Congo bopesa bongo matondo na mona mboka Kabuya Lompwisa. On ne change pas l'équipe qui gagne la cime caméra Pena Gloire Ngoma Misapi électrique pe la pape J directeur recherche stratégique apesa ngomo konzi pare ya bemiso la biso bolimbisi mwa moke to comme la biso na suka kasi mongolo to ya journal moko epesa ki biso esengo to kokai koleka yango te ezali bongo la bala biso oyo babota bongo la mikili ya bapaya oyo bayebi Kongo te kasi la bobeti ndembo la bango balingaki bongo kozala ba Kongomani pe bango wana babeti ndembo la bango tozali kopesa bango longoni pe ba Congolais balongaki bongo na mikili ya France précisément na terrain ya Nerleon bisika oyo bango babetaki na yebite soki na lobi yango malamu bisika oyo bango babetaki pe moto oyo azalaki moto ya yambo na komo beta penza pe kocha moto pe ezalaki bongo Robin Lulungu ye wana amenaki penza je na équipe la biso ba Kongomani pe bazwaki coupe na banzi bazali ko illustrer journal wana e uti bongo na mikili ya bapaya pona kotombola Congo kasi bino panso o botikali botala bana wana bilenge bayebi Congo te babotami na Congo te babotami na je suis kasi bango balobi lokola baboti babiso bali bongo ba Kongomani tokotombola bendele ya République démocratique du Congo po ete kolo babiso ekene liboso pe bango wana bazwaki coupe esengeli ba Kongomani banso tolanda bongo po ete to mondele kolo biso to sikola biso na banzi mongolo to ya journal yango na Kabuya Lompwisa bache yango na gloire po ete botala malamu pe botala makomi ete Océan bokilo kutate bango wana Robin Lulungu yende amenaki pe bomoni ya simbi motope ya coupe oyo bazu yango bongo na France na mikili ya papaya na province tournée za kitoko ba battre ba Guinée ba battre ba équipe ebele tala bango wana babimi bongo victorie et bongo yoni nous osons la pobundela ekolo au Congo. Merci la pape Dieu directeur recherche stratégique qui appelle sango mokonzi pari ya bemiso babiso mamour dangola la mokitene Florence Matondo Mido na réalisation ya mwana mboka Kabuya Lompwisa. On ne change pas l'équipe qui gagne pas la coordination ya Océan du Congo Matondo bakomela bino bato banso bolanda biso ingeta la bana voluzi la patrie ou la mort nous vaincrons.